Original. Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba aleluya. Amen. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu. Mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Haleluya, amen. Kembona Yahweh. Namoni kana ngai azaba masa na sama ba théâtre na Lidumer abenga yo bishu pour le sexe. Déjà c'est un c'est na banobo ya sa interview taka depuis ba luwane na bela la ebeta au kanisa trop na moi que cop moi qui oye pena pesa ba cop na komenga mo le mariage ya temo abuka sa ba fera moyibi donc so na yoka kyango na moni na Facebook bati ba otanga ngoti mais qu'est-ce que tu me Facebook satire mais on a communication na mo ko sa kana ah donc ça va pas tout vous avez dernièrement matin comme on a repris à bien la Facebook faire des choses là de faire la carte donc merde ça qui moi crise pour la Amérique donc passe quel contrôle pour la mairie quand nous faisons mindondo déjà facile tout au pays dans les mains pour le théâtre et habite à Bobby mais belé c'est rôle la mairie rôle la mindondo. Wana za bino bato ba YouTube ba réseaux sociaux otambusaka po mwa ba nini pe kota ezala ngo bongo ya ngape boko tanga pe so na yeba kutani na bino boko tanga pe olobi tito azokisi ya bambi vie masumo libanga ale bino pe sikoyo ba nini ba do kota comprendre biso sikoyo to kundaki na biso te to tika limpiaka eza façon ya musala bino comprendre to za bien famille ya bundina motote moi ba biloka mikeza na kate na famille te ba kosi so que ça qui pour pas lido ya ba kosi ya wana botam ya ba kosi ya c'est bien c'est ma vie tout la chose donc ma wana biso ezali mingi pona ko perdre ko mindo na sa icon ko perdre so to taliba temps ya salina na groupe Salongo ti lelo oyo vraiment as icon vous comprenez autant biso tozo bundana ba sans souci na antenne A mindondo azo bunda déjà liboso na RTNC vous comprendre ça icon donc eza mawa tito sangani boye tiko to sangani boye za mariage te eza collation te meza liwa ya ndeko na biso artiste comédienne mindondo ngolo mingi Solange il mais na ko sabino ndambo lelo ngaso na mona groupe Salongo na travailler ezali grâce à mindondo lelo to travailler na banjonzing seri wana banjonzing ezate ezalaki à Kilimanjaro to travailler na mindondo lelo sur le quête longue comment ko baluka ezaka la mindondo to bina na balé donc ça va souvenir les délais et pour tous années pembeni na lemo on a artiste pour bazoya après maman artiste wana bazoya surtout ba mama bandeko na biso basi courage makasi baboya mabe mais kasi baluka bolam ah merci Yaya
ezalaki ebele bato nyonso balobaka mindondo. Mais elle était beau. Surtout biso tozali côté mon soir azouta répétition aleki ka liboso na soka yoki mwa fièvre ayaka l'hôpital wa ngambo donc nga na moni mindondo balobele epi na bane mbabe na sokoli na batemps mpe ya difficulté tozalaki comme si tozopartage alors aza na ye te paul bakeza ya solo to ya mosuta liwa eza passage obligé moto nyonso mais na temps oyo biso nde tokata hémorragie oyo biso bacomédien tokata hémorragie oyo hémorragie ya liwa biso bacomédien tokatango wana sikoyo nako moto adresse osadresse na bacomédien biso tokata hémorragie oyo ya liwa comment est-ce que bato mosusu batungi okatango ndenge nini soki Ezekias balolaki su motu vers mur mpona kolobaka nzambe ekanisela ngai nzambe akanisaki abakiselaki 15 ans lisusu ya vie namonaka baartiste mosusu ya bainde ya bachine baza bakoko bakola biso bazazali bambele bazomona bajabiso basi bakolikoli ebelebele bakoli alors biso poani tokola poani ekomaka ata moko boye osuki ofondre okufi ifo tokata hémorragie mutu na mutu amizongisa kati na ye moko ata soki liwa eza mpona lobi okoki mpe korepuse yango okoki kotindika yango eke mosika lokola Ezekias elobi tozongaka na makomi ntango tozonga na makomi nzambe aloba nga moko muna alobaki ntango ozobondela yebisa nzambe olobaki donc ntango biso moko tozozonga hémorragie oyo ekokata tozonga kati na biso moko tosala barepentance sincère nini tosalaki ezomema kufa nzambe wana oyokela biso sumaka tokoma bakoko nakutana na mwasi mo na nzela ya binanga ili makalunga nakanisa kozala mokolo tozana na temps ebele esaki ezali yaozo interview ezali yaozo interview yana ogangi la cameraman en alongwa occasion yango ebongani na tuna question yao tuna mama bayibi nazoloba mota ati mama banana na comment on a d'abord mindondo tozaki na organisation ya matanga même pas 3 mois lelo yo et ça message monene pour la vie elle est tellement courte que la continuité c'est l'esprit et l'esprit c'est ta façon de vivre sur le monde qui va faire la continuité. Il y a longévité dans l'esprit pour que nous vivions longtemps. Parce que pour moi, les gens m'ont poussé. Mindondo tozaki ne hier okaka na matanga ya Muluri. Toke loué le podium. Même pas toi moi tozonga pas mutu na ka podium mais pona yi. Je veux dire ce que zota la makamba boye. O etikali tozozanga bolingo pona nini. Tozozanga koyoka na pona nini. Tozozanga ko sala motema malamu pona nini. Soki bo moyango eza na mokaka na ba kilométrage ya mokuse télévision ba président ba association mosusu ba lobby uniforme kozala moko nini bo ezala moko au journaliste faut son babage ngana bo eloko voilà c'est bon muto teke la bino budget bo filmer ndenge bolingi lata uniforme olingi c'est moi qui l'ai dit avec autorité merci beaucoup ce qui m'a compliqué kangai tinga na boye donc parce que l'association est ébélée batu baza libre ya kolela mindondo ndenge ba lingi kolela tozali na tokanisa ya président JP Masamba tozali na Kosiko ya Anosanjo tozali na Emonou réellement vivant. Il y a président ministre actuel président Nabiso Douche Kapanga et puis tous on a balance du zolo la richesse ba tobela ba fatumera nanga pétesi Mobutu akufa dictature ezate momoni biso na emono réellement vivant to sotake loko wana to a première association banda ba association banda na kisasa na bo moya mutu to ko kopesa mutu une somme de 3 millions
bon moyen. Et puis tu peux si amoter que à Ozanga maman lui fait ça les kaki. Mais plutôt tu landes si kaka. Bon le baquet c'est fait avec amour. Parce que biba to bele ba koza na likanisa au pesa mais so maman c'est à l'équipe ba kanisa ka neti maman aussi ça makamna. Voilà. Omoni mais biso au-delà ya bolingo maman Olive, au-delà ya geste au maman Olive azwa qui ya sala qui a pour la vie de leur chasse. Mais aimons-nous réellement vivant. Tokei au pesa peut quand même enveloppe na biso. Donc biso côté on a déjà deux ans un coup une flamme ya ko pesa. Maman Mindondo en fait Maman Mindondo a profité que azalaki na hôpital. Atuboke na kotala ye abelaki te. Maman Mindondo elle se sentait pas bien. Même quand on allait travailler na makambo ya papa Mundori, azalaki toujours qu'on se sentit bien mais elle-même étant qu'une femme combattante, étant qu'une femme battante, azalaki toujours qu'on l'accent na batuke, azalaki toujours forte, elle est toujours capable. Si on a même une image, Mindondo na plate, na Moujimai, azo joué. Mindondo, elle est morte brusquement. Donc, Toyoki ka sangombala moko, une flamme, Mindondo a koyaki, ba mimi l'hôpital a koufi. Donc, c'est différent. Peut-être na baka musuto kutana na ke mutazo bela, on attend ya ko sangana, ko pesa mo ba contribution pour que bolelande kuna. Ba membre ya TMPC ba yibi. Siko, so na saki kuna. Dans côté ke batam. D'ailleurs, région de Patrick qui a Mindondo makambo. Même la région de Patrick qui est dans la région de maman Ariette toi mouillé moko. A Ketina famille, je vis ça à sur internet. Elle a dit, on m'a piqué l'argent. Donc ça, c'est comment piqué. On m'a piqué. Donc, bah, il bingaï. Donc, puisque on a vu mouillé, comment on va finir ça? Alors, on a un hymne national. Baba, sa partie, voler aussi n'est pas bon. Oui, et ça sonne. Et si ça, c'est bazar. Il bateau pour ça comme ça, mon bateau va ça. Piquer l'argent. Moi j'ai suivi à la télé. Maman y a à lobby, ce qui m'a touché. À lobby, Batounier la journaliste a dit porté plainte ce qui maman Ariette ça m'a touché. Abi te tu peux permettre reporter bango plainte et ça va le roi to baxi bango so passer et ça nzala mutu et ça qui bango bon donc ngana na kacha musala wana zo siko elongi ko ba chaki na biro wana to zala kana ba makambo mususu ya ko pesela ba konjo na te maman Ariette bango elle est qui lelo bona akota ka ba kamu nyonso ya ba artiste comédie aokoka moto. Mais au biso mo peto sala que ça musala le roi misala nyoso musolo ya maman musala pesa biso to sala parce que les longs ça excusez-moi on a beli vraiment na minute on est là en tout cas tant musu soupe au moins on a ngate un mois au kasanga tant musu na ba préoccupation mais ça malade mais yo moi oye bango ça te likolo tant musu ya $50 à pamba na kendaki na mutuellement ya santé na pesa $50 na que so na beli bango ba ozonga en charge tout le problème il y a vulgarisation ba artiste ba pauvreté mais oh attention nani akoyebisa bango ke awa soki to sangani to chemo 50 to ye awa soko beli ba ozonga en charge nani akoyi ko fungula bandinga ke soko komi projet no malamu OK nango na FPC Fonds de promotion culturelle ba koyi ko financer nana koyebisa yango wana na nzela ya association nde bafungulaka baninga mutu ke voilà to organiser ba atelier pour la totale boye tala mutu boye tala boye omoni nga eloko elekela bato ebele parce que ça c'est pas facile mutu star oiseau vivre époque na ya ki star à se mettre à la disposition des autres on m'a piqué. Donc, aïe bingaï. Mais na mosala zalaki vraiment
street azali na bascénario na ye omona soko asaleli o scénario mpe kitoko académie des stars oyo ya ngai ye aza fondatrice mpe azali vice-présidente oui tala lelo mama namoni malobaloba tosi eske ekosala mpe association moko mpona basi kaka bango moko de façon kokoéduke bafille na biso yako balanda lokolo bakuso oui tozalaka nango korfak mais korfak ezalaki mama mavie senda azali présidente na biso ya ina professeur ina mais ye peleka ye kozwa mwa bakokoso nde eya kotikala nga nazali kotikala yango bana nyonso bazoloba nanga mama zongela avant nazongela kokomesonga komona ye soko aza nanu komisa naleka kosola na ye soko akobenga bana basi presque ezaka bacomédien te tosali structure nyonso ya culturelle bapeintre bana nyonso tozali na korfake alokaka biso seke Bibi, tu mets dans ça toi, on est ça toi. On l'a fait qui tamba. On l'a qui tamba. ana santé na ye mutu ya mutu azala mambo ebele comprendre mingi ka topesaka pa ya nzambe tozalaka pene na nzambe parce que lobi biso ozalaki kitoko makasi ça sert à rien bino bajeunesse bilobela eza kitoko makasi déjà bien donc netinga na ngai te bilobela ko okoma bokutia batitre mosusu makambo mosusu botali bien bomoni bazomonte podium alors bon sikoyo bino boni tosala kele eza bien botika bacommentaire na mona pampamba ogeso eza malamu ndenge en tout cas yango nde fanatique na balinga elekeli biso tuna ye eloko wana ifo esimba vu ke baexpérience oyo azalaki nango yango esalaki ke mpe biso kozala pembeni na yango esalaki kitokola lisusu artiste asudieta boni baorganisation ezoleka ndenge na ndenge ouais organisation eza ça va eza normal donc eloko moko eza ya mabe eza titololela certes très bien tokunda ye très bien Kembona yawe Hallelujah amen Kembona yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo Hallelujah amen Hallelujah Hallelujah toyembi Hallelujah toute cette journée pour me rassurer si la nouvelle où elle tient est vraie. Nabengaki Bodo, Bodabi oui vieux, moi nayo, c'est depuis 4 heures. La meki kobimana sa bakous na sa njoto. Et ça quitté parce que le même jour va prendre un sous-mort et un petit na deuxième. Moi le quoi journée moi mardi on est allé au cola. So ya lendo est allé au mardi on a le cola. Ma baie. Na comme vraiment on se comme la centre de la journée ne va pas bien. Non, d'après Batou, Bazala qui n'est pas ça, on est là douleur l'épaule. C'est tout.
oyo ngai natunaki abelaki habité avec se plaindre seulement na douleur na épaule et c'était tout oyo ngai nayebeli yango wana de plus en plus précision peut-être ba membre ya famille mais en tout cas oyo ngai aza comme info ke ase plaignaki seulement na douleur ya loboko et c'est cette douleur qui l'a conduit jusqu'à bon baninganga peut-être baka nde toevitaka badépense soki moto akufi mama so ezalaki na bamboka lokola ya poto oyo olinga te na kati ya certificat de décès il faut motif munganga atia à cause ya liwa ça aurait dû se faire sans que la famille ne puisse le demander donc yo moko ti oza chroniqueuse ya makambo ya théâtre oyebi ke tose retrouvaka te tosalaka eloko ya faute de mieux oyo ye tika nazwa kaka mpo na vivre ata 2 jours nzambe akosala ozo comprendre donc mpo na kovivre nango il faut une politique culturelle bakonzi na biso batia biso politique ya mboka batiela biso loi statut ya artiste que soki lelo olingi produire ngalufar voilà ce que tu dois faire pour produire ngalufar au moins là l'état mpa koyebaka etango natielaki ngalufar mobeko na chaque prestation ya ngalufar naza na impôt moko to pourcentage moko oyo nga na kozwa nsima ya prestation na ngalufar ozomona lero wana mais sikoyo toza na société ya droit d'auteur te bato bazogere basociété ya droit d'auteur toza nango mibale soneka epai sokoda epai e bato nyonso tu oyo bautilisaka baartiste na banzembo na bapublicité baza autour d'une association pour ne pas la citer ntango sikoyo bato barecouvraka badroit d'exécution publique soki moto ya sokoda akei balobi na ye te toza na lettre ya soneka alobaki bango nde bato baza autorisé. Tant que soneka bakokende pour recouvrir le droit ya artiste habiter Sokoda le bino boza déjà bino bosi bokufa. Le doute profite à qui? Le doute profite à l'accusé et l'accusé c'est l'artiste. Donc on ne sait pas couvrir le droit des artistes parce qu'il y a cette confusion judiciaire, juridique. Oyo va créer société Moko quand l'État a créé Sokoda. L'ordonnance présidentielle, Soneka et Zala créé l'ordonnance. Tant bien de Bazoro Baké, il a fallu que l'ordonnance loi soit abrogée par une ordonnance loi. Et une ordonnance loi ne peut pas être abrogée par une ordonnance présidentielle qui est un acte administratif. C'est là. Aimons-nous vivants.
apesa lokotanga na se achanga identité na ngai apesanga kombo sika nango nayembeli Yesu we elika ya basantu we nayembela na ye loyembo nanga ya sika Kembona yawe toyembi haleluya Kembona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe oyo nde mokokisi na nyonso maloba koloba eza nango ebele ebite na banda na wapio aloba pe nini na masusalaka mponanga usalelanga ya kokamwa usalelanga ya minene malobe mati motema yango na yembeli yo naganga taleluya wo Hallelujah, Kembo, Mkembo Nzambe na kati ya mboka elekelaka maele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya libulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesu we elika ya basantu we nayemela na ye loyembo nanga ya sika